pesa confiance na peuple nde ya kotelema mokolo ke bato banguna bakoluga bakota po ete basimba bokonzi na peuple nde ya kotelema nde ya kolite. Omoni makambo elekaki tango papa na yo azalaka na bomoi. Omoni tango balingaki komenanse papa na yo bakotelaki bango na Rwanda bakotaka na baminduki. Omoni ndeke population abundelaka papa na yo ete ya yo papa Joseph Kabila. Omoni ndeke population abundelaka ye population abundeli ye pe population komi kokanga bato mosusu na ba maboko oyo bazali na babinduki. Yango tozali kosenga na yo papa Kabila zala mayele pe tozali kosenga na yo papa Kabila sécurité na yo tosengi ete ezala kote Équateur makasi po ete toyoki bana ba masolo ete Ngwanda azali kokende kovanda mingi bakote ya Centrafrique pe bakote ya Gabon pona ko vigiler ko tala ko ba renseignement ko yeba ndenge nini ba makambo ko tambola. Papa Kabila fungola miso na minute tozali koloba boy to juibe information Ngwanda azali kolegisa tango na mingi na Centrafrique na Gabon bakote wana nyoso tu azali kolekisa batango na ye pona kotala koyeba ba position nini ezali faible pona koluka kotinda bato na ye. Yango ete tosengi na papa Kabila fungola miso na bakonzi oyo bazali kuna yo pesi ozali kobimisa mosolo ozali na makanisi ya malamu pona makambo etali 5 chantier alors bakonzi oyo bazali kuna bali kosala te alors fungolela bango miso yo moko kitaka na terrain otalaka ndenge misala ezali tambola papa Kabila. Tosengi na yo kaka bongo. Tosengi na yo lisusu fungolela biso lingala facile po ete biso bana ya poto awa totala ka lingala facile peto yeba kama makambo ezali koleka na mboka. Sele télévision oyo tozali kolanda na kati na internet oyo ko ebisa biso ba makambo ya solo ezalaki kaka yango. Papa Kabila fungola miso na yo, fungola miso kozala kolala pongi te po ete soko olali pongi boko okomona ete bakosala yo ndenge basalaki Mobutu na tango ya kala. Bato yo nyoso tozali pembe na bango il faut kotelemela bango, il faut kolobelaka bango. Alors mbongo yo ozali kopesa po ete esala misala na mboka tosengi na yo sala nyoso oyo moko talaka ba misala ndenge ezali kotambola. Sinote bato wana kaka oyo bazali kobenga yo lelo ke o president biso tolingi yo kaka bato wana mokolo koyindela yo bato wana nde bakopesa o mokongo. Yango ete tosengi na yo papa Kabila zala mayele biso peuple tokomi kolinga yo tolingi yo mingi topesi yo confiance zala kaka wana ozala wana salisa peuple po peuple nde mokolo yo kozwa likambo peuple nde akotelema pona yo makambo nyonso tu misala ya chef de chantier papa Kabila telemela yango il faut koyeba bambongo nyoso gouvernement azali kobimisa po esala misala ezali kokende modele nini il faut kotelemela yango wana nde maloba nazalaki nango bandeko na ngai oyo ya Jumel Mili makambo oyo nazalaki nango po naloba yango wana po ete ngai nakomi komona ete po ete nabimisa maloba na ngai mokili eyoka namoni moyen mosusu ezali kaka na moyen oyo ya radio na bino oyo ya Jumel Mili nde soki lelo ngai nalobi likambo nde ete nayebi ete mokili ekoyoka yango ete nabengaki bino po ete tomeka nanu kosolola mwa ba makambo oyo yango ete nasengi ete na peuple nyonso tutotelema mpo na mboka na biso mboka ekobonga na ndenge ete bato mosusu bazali kokanisela na makanisi na bango kasi tosengi ete mboka ekobonga soki moto nyonso tu azwi makanisi na ye ya malamu atie na moto na ye pe tobandi kotonga mboka biso nyonso elongo yango nde maloba nazalaki nango oyo nazalaki nango ndeko journaliste mpona kopesa na papa mokonzi kuna na Kinshasa pe koyebisa bango kokebisa ye na bato oyo nyonso tu bazali koloba ete balingi ye surtout bato oyo bazali koya na ba français milai bato nde mabe bango wana bango nde babomaka Mobutu na bakote ya suka Zakari Bababaswe ayaka pene ya peuple mpona koyebisa koyeba makanisi ya peuple bino bato bozali kolinga teke peuple azwa makanisi na ye mpona kotransmettre yango epa papa mokonzi bozali bato mabe po ete mokolo peuple akotomboka bino bato ya liboso boko pakata mbango pe bino bato ya liboso bokopesa papa mokonzi mokongo yango tosengi de papa Joseph Kabila tosengi na yo ete nzamba batela yo
sala ekenge zala mayele sala ekenge surtout na bambongo ezali kobima mpona makambo ya chaîne de santé bo ete bayiba te mosolo bayiba te sala mosala mpona peuple nde akozala nsima na yo mpe akotelema esika oyo yo ozali peuple akozala nsima na yo yango ete maloba nga nazalaki nango yango wana. Merci papa journaliste na maloba oyo tikelinga mpo ete naloba wana nde ezalaki maloba na sili kotinda mpo ete papa mokonzi na Kinshasa kuna na Congo ayoka yango pe makambo nga na lobi ete epanzana na ba Congolais nyonso tu. Merci po ete tasengi ete lingala fasili wana bazongisela biso yango po ete biso toyebaka ba vérité nyonso tu be peuple oyo azali peuple azangi eloko oyo peuple azali na esika oyo courant ezate mwinde ezate mai ezate lingala fasili elobelaka biso po ete toyebaka po ete mosala etambola na kati na mboka. Merci mingi papa journaliste. Bandeko babulingo tuuti koyoka intervention ya papa Kode Batoma na oyo auti kolobela biso na oyo etali mboka na biso bomoni ete papa Kode Batoma azali toujours branché na oyo etali mboka na biso pe azali kolandela makambo ya mboka na biso tango nyonso pe koyeba nini ezali koleka ezali malamu mingi papa Kode Batoma po ete ezali malamu soki ozali kolandela makambo ya mboka na biso République démocratique du Congo na ndenge ya boye pe soki information ezali ozali kozanga te mpona koinforme biso tokumisi yo pe tobeteli yo maboko po ete yo ozali papa moko ozali kolekisa bolingo kati na mboka na République démocratique du Congo na ndenge ya malamu kasi na ndenge ete ya violence yango ete to sepeli mingi papa Kode Batoma to bandi ete mala simande oyeli biso susu ba information oyo ya malamu pe tokoki kolekisa yango sans problème bandeko babolingo na bazi bolandi bouti olanda papa Kode Batoma na intervention na ye auti kosala pe na maloba na ye auti kopesa na oyo etali République démocratique du Congo nde to bandi ete mbala ya sima to lekiseli bino lisusu ba émission na bino oyo bolingaka ya mokolo na bokolo. Merci nzambe apambola bino pe nzambe apesa bino makasi na bino ba bozali kolanda radio na biso to site internet oyo ezali na kombo ya www.zoomel1000.com. Merci.